Bon, awa Karine mokonzi na baron alakisi plateau na ye pa bandi mosala bato ebele bakowelela la baron. En tout cas, ntango ozoya kowelela la baron iyeba oza yo moko te kote mosusu mpe bazowelela bakoma kaka baconnaissance ya la baron baami bapire ebele mpenza en tout cas fo oyeba yango la baron ndenge mpe aza wana mpo te bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi Kabelo, okeko bongisa Kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi baccessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. La baronne ndenge aza wana boyebi ye botalaka ye bomesana ye bokutanaka na ye bozalaka na ye bomesana ye. Alors na moment oyo la baronne ana succès alaka toujours na succès mais na moment oyo dose na bacréation ebakisami po chaque année soki bolandi na histoire ya la baronne azalaka na bacréation sika chaque année ata na bagroupe de prière na baeglise torepetaka mateya ya année passée mais Karine mokonzi arepetaka makambo akala moke akreaka makambo mosusu ya sika création ya 2024 en tout cas ekobenda lisusu bato bakimaki na la Chine kuta nango problème te ntango okimaki na obombamaki tomonaki yo te toyebi même pas okimaki oye na yo mpe problème ya te wana chinois simple chinois aza na droit mpe osepeli na likambo ete osepeli na mami Karine mokonzi te osepeli na bakolege no bachinois te tosepeli kaka na empire ya Chine te okokende bwaka no ngunda ntango oye mpe kaka na mayele mpo kuna obwakaki ngunda na faux compte moto moko tayebaki yo na commentaire ntango kozonga ozongi kaka na kombono normal wana ya problème te na bato mpe oyoyo bali bacamarade baami baconnaissance ya la baronne ntango la baronne ayambi yo eya problème te ye mpe azosenga pardon bakolimbisa ye yo mpe soki osengi pardon akolimbisa ye kuta banda ondakala ate osengi no pardon te alimbisi yo kaka ata bato mosusu ye azoswana bango
tomoni gasengi pardon mais eza nde la baronne nde moto alimbisi moto wana me po ebima te ke alimbisi moto wana atiaka pardon liboso donc wana la baronne et puis la baronne ndenge azalaka wana soki oza moto neti nga papa robo soki nalingaka nanga la baronne te ayebi peke papa robo mpe alingaka ninga te ata tozoseka ata nazolobele ayebaka ata yebi nyonso te mayebaka moto mpenza alingaka ngai te to moto oyo alingaka nga masalaka neti alingaka nga te to moto oyo alakisaka alingaka nga mpe solo donc ayebi ata yebi nyonso te ayebi yango bato bakopusana pembeni na ye surtout baconnaissance na baami s'il vous plaît ezala ozwa mwana moke nalobi no s'il vous plaît nalobi s'il te plaît te nalobi s'il vous plaît natitoye yo te napesi yo respect nyonso respecte Karine Mokonzi yeba oya yo moko te nga penza la baronne nazosala boye mpo na yo yeba oya yo moko te nga la baronne nde tokangami yeba oya yo moko te surtout koya nokuti na ide te to na makanisi oye kobakisa implice na vie ya la baronne soki obakisaki te mbe la baronne avance te wana ide wana koya nango te kobakisa implice okokanisa no bon nabakisi implice me okanisa ke soki obakisaki te yalinga komata te wana okosani liboma mpo la baronne aza mwana moko siko aza mamere ok mpo mama d'Henrietta me na biographie ne elakisaka ke ntango alaki mwana azalaki deja mwana moko indépendant donc aaki mwana moke aza na charge ya bapara na ye mazalaki deja mwana moko akoluka indépendance sanki ayebaki alukaka indépendance banda azwa indépendant ti lelo azala toujours indépendant donc indépendant de elle-même akocrée makambo sans yo obakisi eloko na vie na ye merci mais surtout koimagine te ke soki obakisaki te baza te nayebi ya kofélicite yo soki nasali boye eyanga moko te nani yo moto asalaki nga boye akoloba soki nasali boye te en tout cas na kini ya songaki nga boye akoloba c'est vrai me ya te soki opiaki ye te alinga kozanga te wana botyaka yango na motu okotuna nga papa robo okoloba mingi boye mpo na nini nakoloba mingi te ntango natali les 7-9 mois le 7 juin 2024 plateau ya Karine Mokonzi bala moko nakanisi baplateau tu na baplateau bato na biso ya équipe nationale nakanisi bavoyage aleketsu na poto akutana Karine Mokonzi te nakanisi likambo yango mpe bakutana te oleketsu azala na kanda antuka ti lelo namonaka ekokani te mpo tamona la baronne te nakanisi makanisi ebele wana nde nakoyebisa bino te nakoyebisa bino oyo kaka nazoloba
a partir ya makanisi ebele wana yango etindi naloba na bino naloba mpo boyeba ke nazoloba bien botala malamu surtout bato oyo la baronne abikisaka sikoyo tala malamu bato oyo la baronne abikisaka akomi na bango na relation bien bazongi bato bakutana nano bakutana te na bato balobaka baboti makambo epo na ye botala bino moko na bavi na bino bosalaka yango na bato boni bomona bino bato bolela lino ti lelo bolela bango lino bobikisaka te ata likambo yango kutu esambwisa nango yo te me lokola alobaki yango devant magasin ya bandibu mpe bandibu kamba bayokaki mpe na lingala okanga kanda libela obikisaka te ko rien du tout soko otali mpenza bien pendant 10 ans obikisa ta mutu moko te loba moto yango abonga donc okokangela ekanda te modele abonga wana soka pio mbote ozwi kaka olobi teyaki bomwana to lobi eyaki le passé to lobi waki na kwiti to babetaki yo na mobali moko boye mais la baronne abikisaka bato bazwi na bango eloko te baza mpenza na kokemba ndenge abikisa bajanvier trahison grave oyo ya janvier ezala internet te moto amatisa vie ya janvier à 90 degré à 240 degré vie na ye na likolo nzambe abateli ye na planète terre Karine Mokonzi la baronne sino te janvier tolinga tomona ye soki tomonaki ye alaki vivant tolinga tomona ye mokala ya basi ya big boy soki alaki vivant te tolinga tomona ye bateka ye na kabakaba me Karine Mokonzi ye moto akomisa ye lelo oyo ye abikisa ye alaki na rianga kokonda aola na parking nakolinga oloba mingi te nakoloba kaka mpo Karine apesaka bato bolingo ata ayebi olingaki te makopesa bolingo ayebi ke bato navandaka na bango oyo alinganga mpo na boye oyo alingaka nde nga mpenza te asalaka sambla me lokola aza oyo azali ayebi mpe kose kontrole bien ayebi mpe kose protege avivraka na bato ata natuni ye te ata ye moto elobeli ngai te ata nakoti na nzoto na ye te me makambo asalaka na barelation ya bato ebele na modele amemaka vi na bato avivra na bango alia na bango na baoyo ayeba na bango na internet na bamakambo azwi na bamakambo elelisa ye na vi bashoke azwi mayele esuki alors nyonso wana ezolakisa kapasite ya motema na ye na bomoto na ye siko mpo na ye bango bien fo na kompare yango na bato reyel oyo nayebi na mokili baoyo tokola baoyo ya famille na baoyo ya la baronne na baoyo akola na bango na baoyo abimisi na super talent
na ba oyo afuli na internet na ba oyo ayebani na poto donc fo nakende mosika na mitala nga moko mpe papa robo alors wana etindi naloba mpona na baron bandeko naye kosala bino réflexion c'est comme ça bokanisa malamu ntango opusani pa la baron oya yo moko te ntango ozosala course la baron alingo makasi koleka bamisusu oza mpe kaka yo moko te boya plus de 10 baosala course la baron alinga bango makasi alors tala yo moko sikoyo oya na combien de personnes oyo linga bango makasi ta mosusu okobenga batutu baconnaissance ta mosusu okoloba yo tikala susu na camarade te ta mosusu okoloba na mokili okopia confiance na moto te kaka na nzambe wana makambo ebele okoloba me yo lingi la baronne alinga yo atope la baronne andima yo koleka bato mosusu la baronne abosanaka yo te abengaka yo chaque jour ndenge abengaka anse luzolo te anse luzolo moto abengaka ayamba yo ndenge ayambaka anse luzolo yo osalaka bagagi osalaka te yo kombono anse te yo alaki ancien saper rien yo obetaka ba humour wa humoriste na basale te alors akoyamba yo chaque jour te malingi yo ekoki d'accord yo lobi nini ngai longi na nga kuta ebangisaka bino bonga nalobi obanga nga te o banga nga ata nga alaki na place na yo nga moko kutaki talatala nabangaka elongi na nga bongo soki ozobanga nga bandeko lobi dimanche le 9 juin le 9 juin numéro 55 Shadai Mobutu candidature na ye bovote ye na Belgique yo ozali belgo congolais ozali belgo angolais oza belgo brazzavillois oza belgo rwandaise oyo toakoka lingala na bino babelge bovote Shadai Mobutu koko ya Mobutu mwana ya liboso ya Kongolo Mobutu Saddam Hussein grande sœur ya bana Saddam Mobutu mosusu na otangela bino bakombo te okanisa na baleki te baza ebele baleki mpe mikolo koya bakopesa candidature ta mosusu na États-Unis ta mosusu na Belgique ta mosusu na Congo bango eyali ine ba autorité mpe ngai papa robo en tout cas nazala nsima na bango ota na botama ti mokolo na kokufa Shadai Mobutu numéro 55 lobi le 9 juin bovote ye na motema moko akosala mpona communauté akosala mpona Belgique akotia communauté na premier rang akobosana te makambo to bolingaka esalama oyo ekozala na makoki na ye akosala yango en tout cas numéro 55 Shadai Mobutu
mwana mwasi mwana ya Kongolo Mobutu Saddam Hussein nakanisa boyoki ngai. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi Kabelo, okeko bongisa Kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi baccessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba santolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba santolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba santolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.